Congolais doivent souffrir. Au bandi ko escroquer biso banda kala ko si biso na corona ona na confinement. O ba soso ezo ya ba loso to mona eloko te. Au kaka les mêmes yo, au ko si biso biloko zo kita, soso yo kita na 1500 to mona eloko te. Ya liboma ni yo za nango. Biso za ba Congolais a s'éveillé déjà. Mboka soke bebi batelo ko so ba ko bocha misu na politique na ba dirigeant politicien ye ba temboka na kwei. Eza kitu na mboka malamu. Boto ko motala nde pas to mona pota to mona pas to la kaka gouvernement. Donc le ko biso to motala gouvernement to atiki la biso tala biso oto biso tala oto fonaka. Na ko kwa na tension. Est-ce que pona nini yeti lombo donc lobi biso to marché ya solo ti lombo zo mona biso ka banyama yo na butu ta ko bisaka dima donc biso zana tina te yango mboka ko ba memisaka pona peuple oyo yo o maloba biso peuple zo mona biso zana tina moko te yo zo nome bato na ndenge na yo mais biso peuple congolais etaki na za mama to boyi na biso ka dima wana tolingi na biso koyoka kombo te ke batia motu moko ya parti moko boye akota président peni tolingi yango te atika biso kimia bateli biso soi-disant nani kombo nani kadima ozoka na kombo kadima ozosatira yango ke tribalisme oye moko alobaki o tribalisme seni tribalisme na président tribalisme na cour constitutionnelle yebisa ngai tolobi loi wana ekoleka te. En tout cas, les Camerounais et petit biso pas. Sinon te papa, yo comment on mettra la biso la moi. O comment on a voulu la biso. To ko longo la bilamba, to ko tani tikeke, ni to vêtement te, to ko tamu la balabala. Na biso la bana na biso. Na ba libali mutakala. Bongo yo comme ça, o mona malam, o sala musala malam. C'est comme cela, mais c'est les journalistes. Atika. Soka lingite, abom zaba cercueil, abom zaba tombo ba cimetière makamuto ko tia peuple congolais. Tozo bunda pour l'intérêt mutute, to bunda pour l'intérêt biso peuple congolais. Lelo bango bazo zo bambongo, bazo se retrouver. Et bango biso peuple congolais. Nini bango pesa biso. Nasema bele ya motonyati to pouvoir nzela pour le pouvoir oyo so to pouvoir eza tata na yo so pouvoir eza maman na yo mluba to lebi boy trop c'est trop to pouvoir yo ndotra na maboko oyo. Bon, pour les Cambouana, je crois bien que Toloba Banda et Bandeli. Élection 2018. Toloba on bien que Ezagi a Moïbi. Baïba Bokozi, Yakoïba. Kabila ba négocier na Chilombo. Neba Kabelie cadeau au lelo azo vivre na. Mais total que pot mboka na biso ekunda malesute. Tolobaki sendi wana eza déjà yakobeba yakopola. Tolobaga il faut to dépolitiser yango. Mais bango yango mona ke lobi tokela ko tika mémoire biso. Mais bango na fraude na moibi yakolonga na biso lelo balobi ke bacheli biso soi-disant nani kombo nani kadima ozoka na kombo kadima ozo satira ngo ke tribalisme oye moko alobaki o tribalisme seni tribalisme na président tribalisme na cour constitutionnelle yebisa ngai tolobi loi wana ekoleka te biso nio toza na nzela ndenge toboyaki malonda o ekute ekozala plus que malonda plus que na oyaki nde nalobi plus que malonda ekoleka te banike toyebaki yango bieke omanike Chilombo orevese yo moko mitalisi ke ozwa nanu te ata 1% mpo na ngai parce que soki ozwa ya solo pourquoi kotriche partout parce que oyebi ke okozwa nano nanu kute donc soki okozwa ebele ekozala 0,0 plus 5 oyo okozwa nde omoni ke donc ozoluka bafraude partout
mais tolingi toloba boye mututu ya mutuka na yo moto na yo velo na yo mukolo biso tozala nzela bomba mutuka na yo tozoloba vérité bomba eloko oyo na yo panke toza na kanda kasongo mese kasongo toyebi ke yo oza deya koropi yo kutu doki oleki kutu na général Kanyama omoni bazoboma na betidia mboka boloba eloko te bozalaki soki 37 d'élite ya nini ezalaki nango ya pamba yango nayebi so mwana mboka lwa wana ekoleka te ekozala plus ke oyo ya malonda epuis lolobi bato ya kimbangise tokomprendre ke binemi ya peuple congolais eza na baeglise don na miniti oyo ata posa église eza su te yango tolobi boye bato nyonso bapaster oyo bakoti na makambo oyo ya mboka boyebake bokomi bapaster te me boya banganga bino boya banganga deprevanke tondima banganga ke bapaster yango omoni ke nalobi dernier mot na ngai bandeko na biso boya na poto boyebake mboka donc mpo na ngai etekama do biso bakolo mboka tali nde tosufri tolobi lwa wana ekoleka te ekozala plus ke malonda. Ouais, bonjour journaliste. Nalingi natalisa Chilombo na ba magui nyonso azolinga asalela biso. Biso toza na mposa tosala élection eza crédible. Chilombo soki oyebi ke na 2018 oganiaki élection tokende élection oyo eza na voie normale. Ya kolukela biso mutu te président Martin Fayulu alobaki président ya Seni mobimba fo ezala dépolitisé ezala apolitique. ezala te mutu auti na IDPS mutu auti na ICD mutu auti na Nouvel Élan mutu auti so na parti nini azala mutu ya Seni eloko tozoboya yango wana tolingi Seni ezala dirige na mutu oyo aza ata na parti politique moko te mais yo okomi kosala mamagui osili biso Denis Kadima otieli biso ndeko na nga oservir biso ata na eloko te na ndenge tozaleli lelo c'est mieux kutu okende oyo ozwi ekoki kende na yo tika mboka tosala élection na ndenge ya bien tozwa ba dirigeant ya malamu po soki yo ozwi élection lelo ndenge Kabila apesaki yo pouvoir na yo akabeli yo eza po yo vivre na famille na yo mais population congolaise ezo souffrir obandi ko escroquer biso banda kala okosi biso na corona oyo na confinement oyo basoso ezoya baloso tomona eloko te okaka le même yo okosi biso biloko ezokita soso ezokita na 1500 tomoni eloko te ya liboma nini yoza nango biso zaba congolais a s'éveillé déjà bokosi biso na des élections 2018 2006 2018 mais lelo tofongoli misu Chilombo oza na eloko akosala te Kadima na mboko akosala te soki Kadima akozala président ya Seni mais mai na kabeyaka mwanga bokende kosala Seni na bino kuna mais awa eosimba te nde toboyaki malonda so malonda asali na Seni peut-être Kadima mpe akosala lokola toboyaki malonda biso na bino ensemble lelo oyo boyeli biso Kadima mpe akosala te bisika nyonso ozotya espoir eosimba su te tan eza te. Message na ngai liboso ezali soko otali partout nga na coopérant totambolaka tosouffrir tofuta supe ata bandako te na moke tolukaka mpona nini choix oyo biso tosalaka yango toza nango te choix oyo tosalaki lelo tozo se retrouve te pasi ezokoma okare même koleka na ntango tolobaki ya Mobutu ezali mabe meme ya Kabila mais tomoni yango ezoleka lisusu plus na siècle oyo toza eza susu siècle te biso bayeba kokosa biso opesa biso promesse toza susu bato ya promesse te ndenge akende kopesa yango na est nde bapesa ye kombo l'homme du promesse biso tolingi lisusu promesse te mpo nzala ezali souffrance ezali misala eza te oyo kopromettre biso ke nazalaki na croc en jambe yango soi disant Kabila oyo anoma ye mais biso toyebi te bazotravaille kaka na Kabila badepute baza kuna ya ye bango wana baosala leme bato wana basalaka leme bato mpe aza na bango eloko akomemela biso ya sika eza te union sacré salite na yango wana ka leme bato basalaki lelo baofaire souffrir bato oyo ya sika aporte biso eza te changement tozomona te tomona keno tokomi kokende na kokufa keno kobomana ekota ke tribalisme oyo aboyaka yango ezokozonga ezozonga ndeni
bino moko bozomona mutu anome so disant kombo ngana oyeba te soki nani kadima eza na muluba aboyaki tribalisme ezozonga même na pouvoir na bango bazali soko otali bato achange mingi même na banki baza nani baluba plus souffrance tokomi nango jamais soko omoni bato nyonso oyo baza ata coopéra na politicien te mboka soki ebebi bato eloko soko bakomotya misu na politique na badirigant politicien yebake mboka wana ekwei eza susu na mboka malamu te po tokomotala nde pasi oyo tomona po tala tomona pasi totala kaka gouvernement donc lokola biso tokomotala gouvernement to atikela biso ta na biso oyo tolingi tosala oyo toponaka te azonga apesa kimia na mboka na susi oyo ya population aza nango donc batya mutu aza netre ana parti politique te aza mutu te aza mutu oyo ya boye te azala mutu oyo asengeli na pasi ya peuple congolais alors yango wana na suki wana donc atika sala oyo biso tolingi. Papa journaliste merci ndenge opesi nga parole en tout cas mpo na nga mama ntina telemi awa motema na kati nyonso tosi ebebi nakokwaya na tension est ce que mpo na nini ye ti lombo donc lobi biso tomarche ya solo ti lombo ozomona biso kaka banyama yo na butu otika kobimisaka bima donc biso oza na ntina te yango mboka yango bamemisaka mpo na peuple oyo yo o maloba biso peuple ozomona biso toza na ntina moko te yo ozonome bato na ndenge na yo mais biso peuple congolais etaki naza mama toboyi na biso kadima wana tolingi na biso koyoka kombo te ke batya mutu moko ya parti moko boye akota président aseni tolingi yango te atika biso kimia est ce que vraiment ya solo penza tilombo oyo penza mboka oyo yo kokabola mboka yango eza yo na mama na yo obi eza mboka yango ya tata na yo tilombo otie biso bakongolais wapi yo ngoyo tilombo yo kudu nakokoloba partout tribalisme yo memi eza na parke kuna mokolo lopango ngala eza na lopango na parke kuna otolisi bandeko na yo lelo boye muntu azangi meme facture mulu bazopesa droit azwa lopango wana ya solo tilombo kibokonzi yango ya yo oyo yo utaka epa biso bamama te yo kadima utaka awa epa bamama biso bato botaka yo te bongo yo sala sino te kadima yo kosala no te yo na mokonzi na yo bokosala te botika biso tofanda ti tokopona mokonzi na biso asika akomemisa mboka na biso na kimia en tout cas likambo wana epesi biso pasi sino te papa yo komona mitekala na biso na moi okomona bulumbu na biso tokolongola bilamba tokozala ni soutien te ni sous-vêtement te tokotambola na balabala na biso na bana na biso na bamibali motakala bongo yo comme ça omona malamu osala mosala malamu. Bon, message de la Zaboui. En tout cas, trop c'est trop. Si l'homme te lembi. L'élection est ça la marabongo. Te. Yoko le même moutrandé na yote. Et te marqué, et ça volonté à peuple te. Biso to boy yango. Bino église à Gimbang. Est-ce que la soeur Gimbang a montré mbokol? Les bino comment trahir, comment zambon. Église wana to panza yango. L'église a rêvé le tout. Ceux qui m'appellent, ils ont voluba. Nebolong. On m'appelle. On m'appelle dans la cime. Ils ont coupé. Ceux qui ont yo, on peut la voluba. Je ne la sais yango. Nous sommes les gars zoyoka. Nasema bele ya motoniati. To pouvoir nzela pour le pouvoir oyo. Ceux qui pouvoir est dans tata na yo. Ceux qui pouvoir est dans maman na yo mluba. To le biboy. Trop c'est trop. To pouvoir ndotra na mamboko. To pouvoir ndotse pela. Biso to boy o wali yo no makina ndenge na yo to boy yango. Peuple aboyi. Wale ko sala mate to boy yango. Mabele ta biso ya binote. So batayo ko tepa kabila. Akabila na mabele mboko te. Wale na droit para biso congolais. To boy yango apata lelo. Toko kufa nzela toko tambola pe toko kufa bete yondo otima biso to okima te biso ndeko tema na kuku pemba toko tambo na mboko ata kiemo sele na yo ata masasa leli eko so biso te mabele za biso na lo ibongo message na wana lo baboye mais c'est Félix le kola yo sali ke o l'équipe peuple mais yo l'équipe peuple te peuple na le kio oyoki bayibaka élection bomote lokola yo ondimi kadima aza moto église catholique
Kadima aza na église kimbangiste te. Kadima aza na église kimbangiste te. Lokola yo église kalota. Lokola yo ozimbongo. Opesi bango nyonso kanyaka. Po bayimba élection 2023. Boyeba ke peuple n'est souverain. Peuple n'est souverain. Ok. Lokola yo. Yo kezo Kadima diaspora. Ah, quand il y a l'élection en 2023, tu as vu ça Félix. Yo, toi la quelle yo, ma belle, c'est ma belle à Coco. Yo, y a ma yango. Yo, tia Kadima. Mais c'est ton bala. Ton bala reprendre la bande de baluba. Bon, mona. Le quoi, le kaka. Minerai, Kabila sont dans le pouvoir. Le Kabila sont dans le pouvoir. Problème est ça. Yo, merci. Tu as beaucoup d'église catholique. Tu as beaucoup d'église Papa, message n'a comme l'habitude. Le qui on va bâtir un pays bon et plus qu'avant. Félix Akeko Bomabiso a commencé à nommer, a commencé à violer. Hier, Azana droite a keneke l'Assemblée générale Oyatia. Et que ce qu'on a ça le loco, bango va votaka. Mais Félix Anzan Doki a comment que ça la makamga na ndenge na ye. Ya linga Bomabiso, biso to salieni. Biso peuple to salieni. Ya le baki peuple d'abord. What peuple d'abord? Comme il y a passe transco azo futate batu nyonso baninganga grève batu akoma kufa na nzala na balade sikoyo et c'est Kadima ngwa ke ko tia passe na yiba lisusu ayibi pouvoir ya président Fayoul ayiba lisusu eloko ni na jo sal biso to moni eloko te lo baboye biso to assurer eke soki ye azo ko lukalter Kabila Tata, la guerre c'est la langue populaire. Biso peuple, toko bunda. Biso peuple, toza prêt. Tilombo ko kima moko. Mais atipe bande koné na danger. Tilombo ça va cercueil. Bongi ça va cercueil. On dit ça kabuya ko tanga na mandu. Et l'opposé qui mboka ti otie. Ti lelo yo zo longola bateau ke kuta na musala ozo tiaka ya yo. Tribal leki yo. Biso to yeba te position na yo ki président na yo ya ko pona to ya ki pona peuple nyos ata ye Kabila abana ko tia ba Swahili boy papa to boyi yo kende na yo ko linga to kufa biso to boyi yo Tshilombo to boyi yo zo sala no musala kitoko te yo komi makambo mabe koleka oke ko lakisa batu kuna mindelo ya nini na Ituri kuna bazo kufa ti lelo oke lakisa bango zwa mbongo na biso ba yibi ba kobat ba yiba lisu ba numéré oke ko tia machine bino bo voix ma mbongo wana za peuple congolais yebaka na ba biloko nyonso yo somi to yebi yango to yebi bien ba liba ba ke bomba na ba église ba ke bomba ma wat biso to sala patrie yebaka bien guerre bandi lelo lokola yo zo ninga seni wana za la politiser biso to banda lelo soko tia indépendant vanda na yo papa mais yebaka te 2023 zate ozo sala le côté ozo futif na la camions on non ata le moko te 100 jours ozana yo te 100 jours ozo échec consultation ozo échec et yo salité ozo échec awa komi le sous sala nini ozana soni seni amu yibi to boyi yo Tshilombo yebaka bien ke ba mingi yo te yo pozo yeba ko sala le côté tikela biso mabele na biso batoko mabele ya kimbangu prophétie ya kimbangu esi ebemi to boyi na biso Kadima to yebi yete oyebi l'église oyo ke ko voter Kadima to ko buka ngo ba pasteur wana ba ko luka na muta otila ba mabonza to ba no ko patrier soki to moni eke kimbangu se zwa ki enveloppe na nkamba banda kala na l'église religieuse oyo mususu voter Kadima to yebi bango ba ko luka na ape ba buka catholique te biso be to ko buka ba église nyonso ya réveil oyo ke ko voter Kadima ba ko tikala ko samba pasteur na bango minyibi lokola ba lia enveloppe ya Tshilombo ba ko luka na mabonza ba ko luka na mondimi to ko ba no panza na bandimi na bango. Bonjour mwana mboka na sepeli koyoka yo na tongo lelo nazo komisa info na ngai pa ya Tshilombo toyebi ke Tshilombo ndenga za wana pouvoir na ye ya liboso na banda koloba Tshilombo azoki pouvoir te pouvoir ya peuple congolais Tshilombo ayiba lelo tozali na état critique état malaire
tozokufa na kati ya banzala na est bakokufa na masasi na Kinshasa tokokufa na nzala Tilombo banda kota pouvoir na ye azobuka mibeko mais lelo tolobi abuki mibeko totalaka ye Tilombo ndenge azali wana azali biso peuple congolais tozali opposé ka Tilombo azali opposé te ya membre du gouvernement comme opposant biso gouvernement dans Tilombo opposant na eza peuple congolais parce que na passe to somona lelo toyoki ke atie malom nani Kadima président Seni tolobi non trop c'est trop lokola lingi bobo kasongo bongisa manduki gentili ngobila babongisa manduki biso peuple tolobi ke toko marcher toko sala o nyonso motema na biso lingi esala parce que pour le président Seni wana ezali président Seni nommé o awuti na poche Tilombo ezali pour na biso te tolobi boye atika soki ayokaka atika yebake ya partir lelo ndenge nazoko loba boye tension peuple congolais eza bien te donc oyo koya eya ndenge eza boye tosigne déjà Tilombo ou biso donc atika mutu wana atika alongola ye soki ayokaka na message nazo comme cela mais c'est les journalistes atika soki alingi te abongisa bacercueil abongisa batombo basimetiere makambo to akotia peuple congolais tozobunda mpo na intérêt mutu te tobunda mpo na intérêt ya biso peuple congolais lelo bango bazozoba mbongo bazose retrouver ebongo biso peuple congolais nini bango opesa biso tala nini tozosouffrir banda kota président de la république promesse na promesse jusqu'à présent tozomona rien yango na lobi boye peuple congolais neti ngai naza na kanda mabe Tilombo atika message na ngai yango wana napesi bana ya poto mbote États-Unis Europe mais ezosala pasi mingi ezosala pasi makasi donc pasi mpe bana yango na minute oyo ndeko okoki jamais koimagine Kadima auti oyo na église nini Kadima toyebi no Kadima te biso peuple tozelaki même pas Kadima pa toyebi Kadima te Tilombo ndenge na bélection oyebaki bokonzi ake apesi bapaster mbongo babimisi Kadima yango atobi boye azwa Kadima na bapaster bakena kabeyaka mwamba kuna bakena kotia Kadima président Seni kuna parce que awa na Congo Tilombo okobomisa batu Tilombo nezokena awa na Congo Tilombo Kadima akosala te pe l'église nyonso ya Kimbangiste toyebi aba kisimo Kimbangu eza oyo lelo te topromete bino Kimbangu bino l'église nyonso ndenge bobebisi komba peuple congolais botrahi président Seni ya Congo topromete bino biso na bino na nzela toyeba na bino et puis la suki boye Kasongo yo Kasongo Jatili Ngobila bongisa minduki zwa balevove balacrymogène zwa ya moto za na nzela po biso tobibeme na nzela yo na bino tokufa message na ngai nazobanda nano epa Kabuya nano alobaki aza na minduki akopesa bamilitaire ya IDPS lokola ye préparé Kadima wana lokola balobi auti na église soi-disant église ya papa Simon Kimbangu ye yo Tshisekedi na Jean-Marc Kabund na Kabuya Jésus-Christ mwana Nzambe amona bokai na sa mokili baboma ye mpe mokili ya tata na ye babete basete yo Tilombo soki o retire mutu na yo wana te na yebisi yo lokolo oza na minduki yebisa Kasongo a préparé déjà nyonso tout na Nzambe akela likolo na se akoregete soki yo obunda na mboka oyo likolo mboka oyo yo komi koimpose biso dictateur koleka Kabila ola dictateur na Mobutu kutu nsima président Muluba babiro nyonso baluba na baluba ezala wapi Mobutu aboya bongo mpona nini azwi ata mungala te azwi ata muswahili te azwi ndeko ne Muluba bango nyonso baluba na baluba tolobi église Kimbangwiste topesi 48 heures na RDC topanza yango papa Simon Kimbangu aya akutana na biso Kimbangu oyo kala biso toyebaka na Kimbangu oyo en tout cas
Wakanda Tilombo.